magazine, L'autorité à la République démocratique du Congo va étudier déjà possibilité, il y a retour progressif, il y a déplacé, il y a Goma, Ndege, Yebisibiso, et Sengeli Boye, PEC, service, il y a sécurité, Kangi, 3 hommes armés, Kometaki, crime, Nabunia, Zalaki, présenté, et pas il y a gouverneur militaire, Kuna sur place. Et Seigneur m'appelle sous au moins 7 morts dans naufrage au Salami na Boutou ya mercredi na jeudi 3 juin na lac Tanganyika toujours na est ya République démocratique du Congo. Vous allez belé ya Kolanda Kande News aux ali magazine ya liboso au pesa kabila ba information en continu kasi na linga la plaisir ezali na biso kokuta na bino mukolo lelo. Armée babomi 10 personnes na territoire ya Mambasa na Ituri le Karangini va détailler un reportage en Attention. Homme armé non identifié basalaki incursion mokolo ya lobi mercredi 2 juin 2021 na carré minier Exode na groupement Karani na chefferie ya Walese DC na territoire ya Mambasa na province ya Ituri. Secrétaire administratif il y a groupement oyo adressé bilan ya 11 personnes oyo bakufi pe indiqué que hors la loi oyo utiliser ki arme à feu pe arme blanche pour ko boma bango et pas na biso na groupement Karani na territoire ya Mambasa ezali na homme non identifié oyo bomi 11 personnes peut blesser 2 personnes et salimaki na carré minier oyo ezali ko se trouver au bord ya rivière Ituri na limite na territoire ya Djougou. Opéré de 4h à 5h du matin. Kasi corps mususu ezali déjà enterré sur place. Pe mususu ezali ramené na Mongwalu na Djougou ndenge a déclaré ki kato Monyororo. Plusieurs sources sécuritaires dans la région où bazali ko confirmer nouvelle yango pe bango kutu bazali ko lobali solo était il y a 12 personnes au lieu de 11. Et c'est que 2 dernières semaines où attaque ya rebelle ezali enregistré dans plusieurs territoires ya province ya Ituri après période ya accalmie où ezali qui observé après kaka entrée en vigueur ya état de siège. Attaque la plus meurtrière et tikali kaka oyo ya chefferie ya Baema Boga pe Banyali na sud ya territoire ya Irumu na butu oyo ya dimanche 30 pour na la Tongo ya 31 mai eleki esika wapi plus de 50 personnes mokoka bazalaki sauvagement assassinés. Et souki wanate rebelle lisusu ya force démocratique et alliée ADF basalaki lisusu attaque mususu kaka mokolo ya lobi mercredi 2 juin 2021 na localité ya Maimoa où ezali situé na groupement Bambuba Kisiki na territoire ya Beni Mbao où ezali situé toujours na territoire ya Beni na Nord Kivu. Na interview moko o akordaki mokolo ya lelo jeudi na presse locale, Bravo Vukulu, président de la société civile ya Bambuba Kisiki, atalisike lors ya attaque yango civil moko akufaki par balle, pe lisusu a indiqué que moko azalaki grièvement blessé kaka na basayan oyo. Nyonso ebandaki na enlèvement ya 3 pygmées oyo na ba rebelle ya ADF na niveau ya Makulu alors que moko na bango akimaki pona koya ko alerter ba militaire ya FRDC na Maimoa. Na bongonde lors ya ba affrontement entre ba rebelle pe armée mutu moko ayaki kokufa pe mosusu ayaki kozala grièvement blessé par balle ndenge a déclaraki Bravo Vukulu. D'après acteur ya société civile oyo ba rebelle oyo ba kidnappé déjà mutu pe mosusu oyo jusque là esika ba memiye eyebanité. Bravo Vukulu atalisike ezali suite na situation oyo nde esali ke certains habitants bakomi ko abandonner bandaku na bango po bazali ko banga insécurité. Par ailleurs, société civile ya Bambuba Kisiki azali ko plaider toujours pour na ba mesure moko concrète pour na ko éradiquer définitivement ba rebelle union so ADF o bazali actif na zone oyo ya République démocratique du Congo. Kinshasa, il est partout. Ba service de sécurité bakangi 3 hommes armés oyo bakometaka ba crime ndenge na ndenge kuna na Ituri ba présentaki bango liboso gouverneur militaire ba détail bolanda na reportage ya Nathan Seta.
ba service ya sécurité pe ya défense bazosala mosala kitoko pour que batia kimia na Ituri après baka ya assassinat enregistré na espace kaka ya 2 semaines na Bunia. Ba mapinga ekolo RDC bauti kokanga 5 suspects pe 15 armes ya marque AK-47 pe na ba chargeur nango. Commissaire visionnaire adjoint Ituri Ngo Isengela Wakio alobi ke onde eza résultat ya mosala kitoko ya patrouille o ezosala na période ya état de siège. Asengi na population ba aider bango na ko dénoncer batu nyonso o bazozangisa kimia na Ituri po mosala esala malamu. Ezalaki pe occasion na gouverneur militaire ya Ituri ya féliciter mosala oyo mapinga ya ekolo bazosala pona kopesa kimia na peuple congolais. Abakisi pe lisusu ke ba criminel nyonso pe ba bandi bayeba ke kobanda mokolo ya lelo mosala ebandi bakozala poursuivi pe traqué tina dernier retranchement. Ba maîtriser déjà Bunia pe partout bakozala poursuivi. Batu nyonso o baza na posa ya ko humilier mosala na bango ezala population to parmi bango bakozala traqué pe a rassurer ke kobanda mokolo ya lelo nyonso ekosila. Kinshasa eleki partout. Naufrage salamaki na butu ya mercredi ti jeudi na lac Tanganyika biso au moins 7 morts ba détail bolanda na reportage oyo ya merveille Mumbende. Kolandisama na ndenge commissaire lacustre ya Uvira Mani Ngazi ya lobi embarcation oyo utaki na port ya Kasenga Uvira po ekoma bongo na baraka na territoire ya Fizi abakisi ke baton ebele ya ba marchandises pe plus de 20 passagers bazalaki na kati ezalaki bongo na ba civil pe ba militaire oyo bazalaki embarqué. Commissaire lacustre ya Uvira a souligné que bilan provisoire oyo basali jusqu'à présent eza na 7 corps repêchés, 3 corps disparus et 12 rescapés. Kasikoto Moussousou, chef ya village ya Kikongo, a renseigné que embarcation ya naufrage et salamaki aux environs il y a 20 heures, pe azo regretté na autorité oyo batikaka batuba naviguer na butu. Ba recherche eza poursuivi tisiko pour baeba eloko nini causé naufrage pe ba retrouver ba corps na ba marchandise oyo eza disparu. Kasi ba service ya sécurité bazo luka responsable ya embarcation pour azomona na te tisiko. Kinshasa eleki partout. Ba autorité ya République démocratique du Congo bazali déjà ko étudier possibilité ndenge nini batu bakozonga malembe na Goma. Voilà des détails d'un reportage signé Naomi Mpila. Menace liée à une énième éruption volcanique, la ville de Goma est kozala écartée petit à petit. Selon dernières données scientifiques, il y a observatoire volcanologique à Goma ezali kolakisa diminution sensible ya ba magnitude pe ya tremblement de terre selon message ya série de crise ya jeudi 3 juin 2021 oyo ba autorité ba komi ko étudier désormais possibilité ya retour progressif ya ba habitants déplacés de Goma. Jeudi dernier, après intense activité sismique, oyo bandaki kolakisa éventuelle éruption sous terre ou sous le lac Kivu. Naboye gouverneur ya province ya Nord Kivu instruire service approprié va effectuer des descentes sur terrain pour évaluer possibilité à probable retour progressif ya ba population déplacée na mikolo ezali koya. Pour un rappel, jeudi 27 mai, le gouverneur militaire a ordonné l'évacuation de 10 quartiers sur Duju et Kontakaville à Goma après éruption de volcan Iragongo le 22 mai dernier. Panique, c'est là qui m'a cassé milliers de personnes se déplacer qui vont la coquille menace aux qui jusque là qu'on pesait sur Goma. Awa moi qui n'y a écouté, toujours qui a que nous soit qu'on sale maman là mon père population ya Goma et konzonga assistance humanitaire et koya pevi et konzonga la normale Kinshasa et l'équipe partout. État de siège na Nord Kivu pe na Ituri et kokisi déjà un mois population va réagir sur ndenge makambo ezali ko salema bazali bongo na micro ya Hervé Zaka. Bon pour ngai ezosimba te parce que na volcan za na Goma. Les deux na selo nde bakenda kobunda basona biso bazobunda makasi mais
ezaka mwa pasi bokobeta bango koto bakimi koto donc eto bakeyosima nango te apesa bagouverneur soda wana ezaka yango bien mais ezaka mwa pasi mpona peuple eza pasi mpona biso bapeuple en tout cas présidence yana makambo ya volcan esila abandela yango lisusu osoki abandela lisusu tante ekosimba mais na minute oyo vene esimba te mpo na ngai bona kosenga mpo na ngai vraiment président acréé baentreprise ebele na este mpo peuple wana bazoya kobotolaka bato ya biloko bazwa mwa mosala moko boye apesa asala systeme oyo basala ya munduki $100 babimisanga baarme mpo kuna baarme eza ebele rebele ebanda kuna ti lelo ata oyo bakima mosusu bakoya kaka kimi okota mpona kobunda te mais kimi okota acréé baentreprise meme ya mike mike ekosala bien mpona nga eza négatif bon mpo nyaloba eza négatif mpona un mois déjà asali soki bilan nango ezalaki normal mais tozwa baresultat malamu mais na un mois asali tozwa so baresultat lisusu ya mabe ekomi su koleka ndenge ezalaki babomi lisusu bato parceke etat de chance yango eza kala même kote bato wana bazali kote estalaki bato na ye tozomonaka makambo ezaka bien te bayokaka nano bien bango nyonso bapoliticien bameka su kovanda kosolola po ezala résultat malamu soki te ti même 3 mois ngo asilie tanto kute koya lisusu ya piplie ezali négatif mpona lobi ye négatif mpo gay wana este ebanda bana kala gay bituma esilaka te lokola kuna banini bantie premier eza kuna baondi batia misu kuna même comité international misu ne eza kuna yesika mabe kesikisa ya bitumba kuna na este ya goma wana ekosimba te ebiso ekoma na congo avoza pouvoir bapesa pouvoir faut signer nanu osigner signature moko kuna ke ndima te na este ya bitumba ezalaka soki oboyi kondima yango bapesa pouvoir te onimiso ata meme bagouverneur oyo bamilitaire atie bango wana non makambo eza likolo eza positif nga nde nasepeli bilan wana ndenge basoda bake kochange kuna ayomona bien comme calme kote kote kuna nde eza malamu tolingi ke basoda nde bazalaka kuna mpo kote kuna mobulu eleka mingi wana nasepeli mingi mpenza nasepelaka ndenge bavandi kuna nde nayoki calme ekoti mpo bandeko na biso baza kokufa mingi kote kuna moke moke bakoti kuna moke moke sikoyo banda bango basoda bavandi kuna calme ekoti yango wana nde nazosepa ayomona malamu mpenza bon eya positif eya mpenza eloko moko ya bien basali eya fa continue mpo kimi ekota na este mpo bandeko ndenge bazopalangana omona bakima mbango bitumba koboma bango eza bien te me action ya zwi wana mpona état d'urgence eza malamu eya très bien mpenza eza déjà un mois oyo ça va eza peu bien kimi ekoti lisina ndenge toyoka tolandela mwa kimi ekoti population mpe bakomi mwa calme alors mpona nga selo il faut bacontinue nango mpona ngai donc il faut normalement il faut mboka kimi ezala mpona nini kaka bamboka na biso kaka babonguna babundi kuna bitumba bato baza kimia te tosala nini na kongo yango eza nango malamu état d'urgence wana faut continue kimia ezala lokola bamboka nyonso ndenge ezala bamboka nyonso kimia eyali me kaka na kongo kuna bitumba totala bitumba wana obie totala na bavolcan tout ça bon omoni te ya bien te Beltexco amemeli bino potopoto Blevita Bolanda kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltexco aye lisusu na Blevita oyo ezali potopoto kitoko riche en protéines pe vitamine sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu farine ya soja
riche na oméga 3 pour na développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu ko bosana te batiepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour na développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko. Poto oyo bozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa eleki partout. Le monde entier est célébrer journée mondiale de la course à pied et zali ko le kanenge nini ba détail bolanda na reportage Naomi Mpila. Lelo mokilezo célébrer journée mondiale il y a la course à pied. Moko ya ba sport o permetaka moto se maintenir en forme selon ba source date yango e variaka na 2017 et zalaka célébrer le 7 juin na 2018 le 6 juin kasi Anglo-Saxon ba fixaka célébration ya journée oyo le premier mercredi du mois de juin kasi pona année oyo célébration yango est tombé le 3 juin à lelo. Journée yango ezali na but ya kolakisa pe ko vulgariser importance ya course à pied oyo ekoki ko salema lokola sport professionnel pe lokola sport ya plaisir kasi dans tous les deux cas course à pied ezali na ba bienfait ebele ndakisa esungaka moto a se maintenir en forme et détendaka moto pe évacuaka ba stress pe lisusu esalaka plaisir na moto. Sport marginalisé na bannée 1960 course à pied et koma mokolo ya lelo oyo sport de masse pe ba scientifique bazali ko estimer que environ 15 millions de personnes na mokili mobimba ba pratikaka sport oyo. Moko ya ba sport le plus facile ya ko pratiquer marche to pe course à pied et koki ko faire perdre yo poids pe ba calories ebele pe ko sunga yo ozala en forme po batela poids na yo. Na cadre de la célébration de la journée à l'élo, pratiquer à ta course à pied na quelques kilomètres kaka pe oko se sentir en forme pe à l'aise. Moi basket, moi jogging, moi t-shirt, bima na balabala sala quelques kilomètres et kosunga yo eleki bakis et belendi merangai. Pratiquer la marche à pied régulièrement et permettre à moto à maintenir un poids stable et kitisaka tension artérielle pe bato ya mauvais cholestérol et réduisaka taux ya glucose pe et amélioraka humeur, mémoire pe fonction cognitive et diminuaka stress pe et augmentaka durée à vie. Alors qui dit mieux salaka marche à pied pe salaka course à pied pour vivre longtemps. Kinshasa eleki partout. KNB News, première chaîne de plus d'informations en continu. Kasi Nalingala pe chaîne YouTube ezali kotala mananenga ko sakanate ba émission ndenge na ndenge kindoki politique na bitambola tambola nini ezali ko beta makuna bolanda ba extrait oyo. Mais il faut que protéger pe mboka na biso te. Tant to moto na à la tête ya mboka, il faut que moto ngo azali nani. Au moins, on a président de commission, mais au Atonga, école na Tanzanie, Atonga, immeuble na Tanzanie, après ça, bato Moussala na Tanzanie, 50 millions de Tanzaniens bazu Moussala tant Moussou pour le président Owana. Mais le président Mboka la bidon. Mais Mboka tant Moussou a créé employé. Donc pour protéger Mboka la bidon, pour protéger la bidon, moto ça rien na comme Mokonzi, mais intérêt au yazo accordé na mboka au place ya outi mboka ya bakoko na ye est-ce que bakunda motoro na ye aza pesa miso makasi ne côté kuna intérêt na ezali kuna est-ce que ba parents na ye bazalaka ozomona. Donc il faut tant toujours aborder question au totika fanatisme totika militantisme to aborder yango na motopio et tant que patriote en tant que patriote total intérêt à comment ils allaient côté nini, intérêt à l'individu, ils allaient côté nini. Sinon, on attend comme ça, on va Indien, on va SKO, il va comme une EP président à Congo, hein,
oh bah moto oh ça oh mon kondiaki ni marché la mugi na tongo mo babinga na sala ba magasin belé na Congo na ko mabé président osomona donc il faut tout me protéger ezali ba proposition nga adhéré nango personnellement na moni ezali malamo mais bon nga nazali minoritaire mais soki majorité ya ba congolais ba moni que loi o ya Noël Tchani ezali malamo pour mboka soki ba député nationaux ba sénateur ba moni que osunga mboka pour mboka ezala infiltré tête ozala mboka ezali infiltré na ba niveau nyonso armée na biso ezali infiltré nga na loba ikutu que loi ya Noël Tchani wana na moni ezali malamu kusala ngo tina kati ya armée que motopakota armée congolaise il faut la congolais des pères et des mères bomoni nani o nani Bosco Taganda awa bakangia comme na CPI a décliné l'identité na akekuna comme congolais comme on a bien congolais taza rwandais ozomona donc ba bloka bongo il faut to silisa on a kati ya mboka o Noël Tchani sali eza proposition na bon ba député nde bako trancher ou reporter à mon assemblée nationale ba trancher sur ba moni ezali malamu pona mboka ba poni yango so ba moni ezali mabe pona mboka ba voter yango te. Nakanisi likambo excellence to silisa yango bato balingi lokumu kotamba na mituka leta wa na nzela ekosila. Président Félix lelo bozomona ndenge azui bonkumu pezo tambola na kimia. Bonkumu etambola na désordre te. Tuzalaki na ba menace awa ngai mwana kolo lupango awe za jardin ya papa tolongo wana mutu akoboma mutu ngai intel abomi policier bomoni mibeko ebandi kolanda parce que tokoti na mboka état de droit to bande koluka état de droit bande kona ba congolais to changer histoire te to luka ki état de droit yango e démocratie zelo comme susu état de droit za mibeko ozala ka monseigneur ezala ka papa soki mibeko attraper yo ozala juriste oza procureur mibeko eponaka te et frappera tout le monde. Ata président Félix so asali mabe na lobite ya sali mabe mais so asali mabe ye mako mibeko ekozonga sima ekote ya emelokola zai kotambola engele na mibeko akosala mabe te parce que zai mwana oyo ateyami malamu pe azai kokamba biso tozomona bino mwa boloba na lobelango bolobi charge ya président Félix ndenge yo moko mopanisa ngolobaka bo décharger parce que azai na charge monene bozoka ezondongwana na ba Afrique awa azai na charge monene tozo décharger kande tokana kina bino na sepeli kaka na kambe news de bozo tuna mituna wana au lieu de distraction na ba émission ezanga tina lelo na lingi tolongwe na likambo excellence na lingi na loba likambo ya environnement ya Kinshasa est-ce que poto zo ministre environnement il faut ta poto na landa kilobi na radio moko songula baninga ba lobi faut bazongisa mundele mais ba kozongisa mundele sur quoi mundele a perception maele tout type musika to tangi pe bité lango classe na français mais biso moko to diko changer mboka te président Félix a un état de droit mobeko likonzi mais constitution o tozolo ba constitution lelo bana Israël bible ezali constitution bana Israël bazai ko to saka ngo ba ko buka mibeko na nzambe na bango te mibeko wana nzambe akisela Moïse akitisi na nouvelle alliance ezali bazo to sati lelo bana ya Asie bana ya Israël bazo to sango pourquoi pas biso ba congolais ba konzi ya mibeko bazali ko voter ba loi to kosenga na papa mboso ba loi wana pe tambulaka parce que ceux qui bozo bo voter ba loi miso bo salela miso bo sa eta ezape passe likama yango anezo ela biso na ba coutume mosusu ya République démocratique du Congo mwana mwasi ceux qui akufi na libala ba pesaka leki pour remplacer dans libala wana est-ce que ezali malamu to mabe ba détail bolanda na reportage ya Peggy Ilunga na Naomi Mpila. Coutume ezali ensemble ya ba valeur habitude pe bizaleli ya peuple chaque peuple azali na coutume na ye selon oyo etika bakoko na ye pe ezokita de génération en génération na oyo etali libala chaque famille ezali na manière ya kosalela selon coutume ya tribu na bango dossier yango ezali vaste pour famille na famille ezali na habitude lié na tribu pe environnement na ye kasi lelo oyo
tokoma komona na bakoti mosusu soki yaya oyo abalaki akufi bakopesa leki na libala pour que a continuer abota pe azala wana mpona kobatela libota yaya na ye. Phénomène wana ezalaka po na babelle famille basengi to pe eza kaka po famille eboyi kozongisa dot ya yaya oyo akufaki yango motuna etunami mokolo lelo. Phénomène to coutume ya koremplacer leki na libala soki yaya akufi oyo ezalaka kitoko to ezalaka mabe. toyebi awa tokomi na kobonza nzambe tokomi kosanga na liloba nzambe bizali wana nyonso ya kala wana tosu totiki bango mpe batika yango bilenge nini ya koyoka elenge ya mobali na ngai yesu kwa ya koyoka ngo na ndenge nini batika bizali wana ezalaka bien te eza bien te batika yango eza mabe coutume wana eza mabe mais coutume ya coutume ezali coutume eza kindoki te. Oh bango nde basalaka wana ke mungana kufi bazwa ngapesa kana mleke ya mobali nanga wana nde eza kindoki mais coutume eza po ani to feta ba mariage coutume nyonso eza kindoki te ya bongo nde mabe soki mobali leke ya mobali nanga zwinga to boti bana na bakobenga ngana batika bongo eza mabe nzambe si toyeba de nzambe to koma ba chrétien toyeba nzambe so basala bongo batika bongo eza mabe ana koloba moto zana bizali na comportement de tozana kongowa ngana mbuza bamongo bali baluba bali batetela ainsi de suite. Bon ça dépend ya coutume soki ezalaka ni wana za permis même pas ngana ko permettre wana nde nini so mo sina ngakufi na kozwa leki na soka zali pamba aya koboko la bano to botina yana epo bana baterengana te eza normal bana na baterengana te so na zuwa mususu ali banda na ko tena ndako wana mususu au supporter ba bêtise bana na ngai te mais leki mama leki na bango ça va aller avant ba ko encadrer bango alors pourquoi pas eza ba bêtise. Chaque peuple azali na coutume na ye ndenge tolobaki ne bandeli kasi coutume nyonso te nde ezali ya koadopte kopesa leki na libala ya yaya ezali malamu mingi te po leki oyo wana pe azali na vie na ye akoki kosala vie na ye pe akoki koevolue na ndenge na ye kopesa ye na libala ya yaya toyebi te soki bana oyo ya kobota bakobenga bana ya nani pe bana ya yaya bakobenga ye nani. Autre temps, autre mère, c'est le baba le poto et sengeli évolution et salema attaque au peuple non sans akana coutume na ye kasi ezali na biloko mosusu ko encourager yango te po leki o bino boni bo pesa na libala ya yaya akoki pe kozala na motu na ye pembeni akoki pe kozala na vie na ye pembeni donc il faut que atika vie na ye po akota na kati ya vie ya yaya esengeli nature et enseignaka biso oyo ezali ya yaya etika na yaya oyo ya leki etika na ya leki soki leki akosunga yaya na ye asunga ye kasi oyo akobalisa leki na nsima ya libala ya yaya soki yaya azali lisusu te ezali vraiment conseillé te po ezali na babénéfice ya malamu mpenza te. Ezali important ko famille oyo ekufeli mwana na bango bazwa so ya bakoko pe ya mobali wa tikali kasi bakoki kaka ko orienté ya kopesa ka ye deuxième mwana ezali kitoko ata mokiete. Kinshasa et l'équipe partout. Le club ezali déclaré champion ya Lina Foot après forfait au Nikaki Mazembe mokolo. Il y a match, il y a les 16 même à Solo et Sili Piololo VA champion du Congo a gagné bah, détail dans un reportage. Il y en a tant c'est tard. Tout puissant Mazembe à perdre par forfait 3-0. Match naïe où il a gagné qui contre AS Vita Club na score il y a 3-1. Na décision naïe il y a mercredi 2 juin Ligue nationale de football Linafoot a expliqué que ba Korbo ya Lubumbashi ba aligné qui joueur Kabaso Shongo et pourtant azala qui non éligible lors il y a match il y a les 16 mai et l'équipe défenseur Zambé ya Mazembe Azwaki 2 cartons jaunes avant rencontre wana donc et Sengela qui n'a été abeta match ya mokolo wana secrétaire Yaba Korbo Muzungu wa Mouya ye a écopé suspension il y a 3 mois pour un non-respect Yaba disposition réglementaire. Na mesure Oyo AS Vita Club a totalisé 73 points pour 29 matchs Oyo ici à Betty déjà. Donc équipe ya Vita Club ezali sacré championne il y a 26e édition il y a Lina Foot avant Abeta dernier match na ye
pour na honneur contre équipe ya Lubumbashi Sport. Mazembe atikali toujours na deuxième place avec 63 points na 29 matchs oyo ici à Beti déjà. Dernier match ya Bakorbo ekobeta mana Kindu contre AS Maniema Union, peut rencontre oyo ekobetama sûrement après trêve internationale, étant donné que Mazembe a sollicité report na yango pour na céder 7 joueurs dans la sélection africaine. Oyo ezali na Léopard pour bakobeta RDC contre Zambie, Mali et Côte d'Ivoire. Par ailleurs, l'UNAFOOT a homologué ba résultat il y a 1-0 ya match oyo opposaki avec club Don Bosco en faveur ya bakinois. Ba Salésien ba kizaki bakinois ke ba utilisaki joueur matuta la Kinyambi Zola oyo azali déserteur ya Bakorbo ya FC Club académique ya Katumbi. L'INAFOOT a révélé que V Club a bandé ko utiliser joueur oyo après avoir kozwa ba assurance ya Fekofa que joueur yango azali enregistré na club académique ya Tchangu depuis 2018. Na bongo joueur oyo azali suspendu pendant 12 mois avec obligation ya ko regagner club naye d'origine, en l'occurrence Bakorbo ya FC après période naye ya suspension. Kasi côté ya académie de la Tchangu lokola ya zali sociétaire te na kati ya l'INAFOOT, club oyo akoki kozala sanctionné te na bandeko ya Ligue nationale de football. Donc Vita Club azali sacré champion ya l'INAFOOT. Donc rendez-vous na saison prochaine. Kinshasa et l'équipe partout. Vous avez bien à Kolanda Bisso, vous allez continuer à servir bino avec fidélité KNB News équipe Yaba Warrior, vous allez koba na caméra en face zaki Hervé Zaka côté au double poumon Timothée KMB kuna na manette et puis édition Kumbela Makina Naomi Mpila na Merveille Mobende et Sengeli Boyeba ke Nathan Siata azalaki wana pour la supervision pe réalisation et édition ya mukula lelo nga nazana plaisir ya kokutana bino lisu mikolo zali ko ya botika la fidèle na KNB surtout bo s'abonner ebele na KNB News sur YouTube pour bo rater ba émission qui toko o ezali ko le kanakuna to mata to kita to balukana mabele Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino